Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino basango mwa mingi pe tokotalisa bino ndenge nini makambo ezali koleka awa epai na biso ba diaspora congolaise pe kotalisa bino ba verité esika nini bazali kolinga kokosa pe kolalisa bato pongi. Lelo oyo biso towiti kodecortike mwa makambo ebele na oyo etali interview oyo Tshisekedi asalaki. Mais lelo oyo biso tokoyebisa bino pourquoi Tshisekedi a faire passer interview wana pe na lombangu nyonso. Bandeko babolingo toyebisaka bino ete boyebaka yango ete botikali kaka na radio moko oyo na poto awa oyo balobi ete ezali radio oyo ekoki kobimiselaka bino ntango nyonso ba verité ya ba opposant congolais pe balokuta na bango ndenge nini bazali kolinga ko distraire bato ana poto pe ndenge nini bakomi bato ete soki basali mwa likambo moko ndenge nini bazali na ba système na bango balukaka ndenge ya kobenda peuple congolais mbongo na kaka na baje ya cotisation bopesa boye bosala boye. Mais lelo oyo radio Zumel 1000 tokoyebisa bino ba makambo wana nyonso. Bandeko babolingo nakoyebisa bino ifo boyeba yango ete bato mingi bazali kokanisa ete biso bapeple congolais ya lelo tozali kaka neti bapeple oyo tozalaka na ntango ya 32 ans. Mais bazali kobosana ete lelo oyo bato ebele basi bafungwami pe bato ebele basi bacomprendre baréalité ebele. Mais mingi bazali kokanisa ete peuple congolais azali kaka na esprit ya 32 ans na ntango ya Mobutu. Bandeko babolingo oyebi ete lokuta soki eleki okomona ete okobanda koperdre contrôle, okobanda koyeba lisusu nani oyo okoki kokosa te. Tellement lokuta eleki epai ya bato ya opposition, donc lokuta na bango ekomi incontrôlé, bazali koyeba nani mosusu bakoki kokosa te. Bandeko lelo oyo bazali kotia interview balobi ete botala Tshisekedi asali interview, c'est bien. Mais tokoyebisa bino pourquoi Tshisekedi asali interview wana. Dede tokolakisa bino ndenge nini Tshisekedi akosi lisusu ba diaspora congolaise na interview na ye. Bandeko babolingo uta Tshisekedi azala Tshisekedi mbala oyo nde toye komona ete Tshisekedi akomi penza neti mwana ya moke pe Tshisekedi ndenga akomi wana ye
azali kokanisa ete ndenge bazali koloba ete président mais azali koyeba te akomi nde objet ya bacombattant oyo bazali koutilize. Tshisekedi akomi nde eloko moko bacombattant bazali koutilize, me ye mpo na ye azali komona kaka ete nazali président, me ndenge ezali wana bazali koutilize ye. Na banzi ete bato mosusu bakoloba ete me mama Rosalie yo makambo nini azali koloba, bazali koutilize Tshisekedi na ndenge nini? Bandeko, boyebi tango Tshisekedi awuti Kinshasa ye, tango touti kozwa ba information epai ya bato na biso ba scorpion noir, tango akomaki na ndenge bazwaki ye, na ndenge bakei na ye directement ti epai ya monganga, na ndenge bapesaki ye bakisi na ye po ete epesa ye lisusu force, na ndenge bayebisi ye balobi akende kovanda na ndako apema azwa repo ya mingi, na ndenge tango biso bato ya Radio Zumel Mil tobetaki loseba tolobi likambo wana, mokili mobimba bayoki yango epesi meme mobulu epai ya bato ya IDPS. Tango epesi mobulu epai ya bato ya IDPS, nungu ekoti bango na bango, me ndenge nini ye président aye pa meme tokutana na ye akei kaka boye epesaki mobulu discussion ya somo. Na biso pe tango tozali kopompe émission tozali koyebisa ba peuple congolais botala boye botala vérité, bandeko mobulu wana ndenge epesaki bato ya IDPS balobi viens il faut sala tout lokola ozwi mwa force basali tout bake kobengisa bango moko bandeko ba journaliste na bayaki bango moko bato ya IDPS nde moto bakendeki koluka bango po baya batuna ye bamituna. Tango ba journaliste na baye po batuna ye bamituna ezalaki mpona nini? Parce que mongongo ya Radio Zumel Mil tango toyebisi bino vérité yango wana basalaki tu balobi balukata journaliste ba journaliste baye batuna ye bamituna po ete baprésente yango comme ça nungu esi ekoti na kati ya bato ya IDPS na mobulu eza na kati emeka kose calme. Me na minute oyo bandeko ebele bazali dessus na makambo oyo Tshisekedi asali bango to asalaki bango. Bandeko babolingo nakolakisa bino lokuta ya Tshisekedi. Tshisekedi tango abanda liti na ye na Mobutu, tango peza Mobutu azalaka na makasi na ndenge ya kosakana te, tango baza kobenga nanu Mobutu le grand léopard. Avant que Dubaya kobanda kobenga ye aigle po ete kombo ya aigle bimangi na mikolo ya suka, tango nanu bango benga Mobutu le grand léopard. Wana ezalaki nginda ye na Tshisekedi na ndenge kaka biso to bandaki ete kokanisa ezali makambo mpona bapeuple, azali kobunda mpona bapeuple, nzoka nde bazali kowelela na ndenge tango batekaki mutu ya Lumumba Mobutu ifala tikela ye pa alingi te ale ekomaki mwa ndungu nzoka nde ezalaki makambo na bango mibale na buto okomona bazali kosolola na moi ya Tshisekedi wana bimi bazoba bamalanda ngombe bazali kokende pe bazali kokufa. Bandeko, depuis Mobutu abanda même kotia Tshisekedi na prison, ko menacer même totikala jamais komona ete Tshisekedi ezala ye na potowa bato ya to bakonzi ya Belgique batindela ye cortège po baloba nini ke non azali en danger. Cortège wana totindi po ete ba protéger po sino te bakoki kosala ye mabe. Bandeko, yoka lokuta ya Tshisekedi
oyo ezali babiloko oyo basi baprepare yango na tolobi Tshisekedi azali lisusu moto bino bozali kokanisa te Moïse akomi na ye kaka na je ya bana ya bakulu na oyo ya bakombata bakomi na bango kaka bato ya lokuta yoka Tshisekedi ndenge azali kokosa alobi boye yango na bomonaki ete ntango nga na ye babelge batindeli ngai sécurité na bango likambo te wana tomonaki mpe batindeli ngai voiture ya baantibal mpo ete mpo balingaki te danger yela ngai nazalaki aprepre na danger yango na ete mpo na baprotege nga bandeko bino bosi bomona Tshisekedi ntango na mobutu ezalaki ngindanginda Tshisekedi ye na Belgique bosi bomona esika bato ya sécurité baye kozwa ye bandeko tokoyebisa na bino bondimela radio Zumel Mil po ete lokuta ata bazali ko vérité ata bazali kosala neti bakunda yango un jour makambo ya radio Zumel Mil tozali koloba bokoyoka yango mpe ekobima bango nde moto ntango Tshisekedi aye bongo bango nde moto balukaki stratégie wana balobi ete soki ambulance ye ekopesa grand mobulu yango na balobaki ete c'est mieux basolola na baautorité belge mpo batindela bango ya sécurité emema ye mbala moko ti epa docteur yango namoni ntango Tshisekedi akitaki na avion baye bakoti na salle d'attente bandeko makambo toza koyebisa bino ezali vrai Tshisekedi azalaki nsima ya bavitre na bato ya sécurité na asiste ya munganga baza kotala bakombatan nde yango wana nde bayaki kobimisa ideke toluka eloko moko tokokoloba po ete bato wana nyonso tu totinda bango ata na hotel moko bakende kuna ntango bakokende vide etikali ale ye ponyoka bamema ye mbala moko epai ya munganga bandeko yango na makambo mpe basalaki yango na bandeko Tshisekedi azali hypocrite sikoyo bolanda ndenge azali koloba ete nazali kosenga excuse na ndenge bamakambo wana nyonso te ekomaki banini me Tshisekedi aza gentil te ntango ye abimi na aéroport ntango bato bamonaki ye baza kobenga ye président banini litutu alingi ata korépondre te mpona nini bandeko ekomaki question ya temps mpo ete moto oyo akokaki kobare ntango mosusu nzela mpo ete azwa ye ntango mosusu 5 obe 10 minutes bandeko elingaki eyinda ntango mosusu elingaki ezala yombe alingaki ntango mosusu apike crise wana mpo ete tala ntango aza kobima bandeko baimage wana totielaki bino bozwa émission na bino totiaki émission oyo tosalelaki bino botala lisusu bokomona ntango Tshisekedi aza kobima bandeko bozomona mpenza aza kotambola na ndenge bariske mpe respiration na ye ezalaki likolo makasi bandeko epuis botali soki botali mwasi na ye ndenge azalaki mwasi na azalaki agité abaluka gauche mabe asala bo aza kotala kaka position ya Tshisekedi ti na ndenge bayaki mbango bakoti na motuka bandeko baza kopesa ye me bambote ata i ata o me sikoyo lokola yebi ete asa zwi baravitaillement ya bakisi nde akomi koloba ete pardon me bandeko naza koyeba te bozali kokosa nani po ete balokuta na bino toza koyeba circonstance na yango te boza kokosa nani moto nyonso abelaka mpo na koloba ete Tshisekedi aza maladi aye mpo amona munganga mpo epe azwa repo na ye ekokute bino combien tala ata ntango bazali kotuna ye bainterview ozomona kaka ete moto awuti mpenza kozwa batraitement ya munganga azali nanu na kati na kolemba na moment ya convalescence bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino boye ebongi malamu bapeuple congolais totika kozala kaka entouré na kati na lokuta nde eza kotinda biso ke to avance te mpe mboka na biso ezonga kaka nsima
Tshisekedi aza kokosa neti mwana muke. Pona ndenge pona sécurité na ngai batindelinga voiture, batindelinga voiture ya antibal. Bandeko. Ozomona kanga moto aza koloba makambo moko asi ayebi ete ndenge deja mupepese bimaki radio Zoomel Mil to pesaki sango peto yebisi na ba peuple ndenge nini état de santé ya Tshisekedi ezali mobulu tala babiloko aza koloba. Ozomona kanga ete lokuta Tshisekedi aza kokosa. Petala eloko nini bake kosala. Po ete babimisa mwa likambo yango lisusu kitoko. Babeti boule balobi bon. Toluka pe mwasi ya matungulu na bana na ye. Baya na flair. Comme ça tango bakoya nango. Basala neti baye kotala yo. Après tango bakoya kotala bamemeli yo flair. Et puis basi bakotisi mwasi ya matungulu boule balobi nini yo. Bana bazalaki kolela kaka papi tolingi tomona papi. Yango no moni na memi bango na flair. Babiloko moko bien préparé. Bandeko. Dans la peuple congolais ya lelo azali lisusu zoba te. Ye mwasi ya matungulu alingi zoba to neti bazoba. Bana wana babotami na poto. Est-ce que bana wana bayebi impact ya Tshisekedi? Po ete bakende kolelo papi. Tshisekedi afandi bambule bele awa. Azalaki aza ko baluka. Mokolo nini ye asi azui bana wana amemeli bango le bio papi bana bazali koluka na ba frère. Donc bana yango baluki kaka Tshisekedi po na ba frère po ete Tshisekedi ndenga ya kote hôpital siko ekomi bana wana il faut baluka eba mema na ba frère. Botika kokosa ba peuple congolais likambo ezali komona na ezali vrai. Tala. Toko yebisa bino boye. Boyebi ke Tshisekedi bakomi ko utiliser na ndenge ya kosakana te. Yango na tolobi ete bokoya ko bomisa papa batu avant. Pona kaka na baje vie forcé, vie salaka makasi oloba ata oyo interview o Tshisekedi asali. Balobisi ye penza na makasi. Yozo mona kaka azali memi ya kolemba. Meme mwasi na ndenga vandi na pembeni. Mwasi na azali kaka wana azali tango mosusu ko contrôler kaka gotala banini bandeko. Biloko ngoyo yango Mobutu pas zalaki kaka boy. Na bangwanda bazolo bakaka forcé forcé les grands léopards forcé aigle forcé. Tellement Mobutu a forcé comme na tamoko. Ko forcer ngwezo simbali susute. Mais bandeko, poto continuer émission na biso malamu. Na kosenga na papa Botamba kuna na régie, tiela biso interview ya Tshisekedi oya utaki kolekisa bomona bino moko pe bomona balokuta yango ndenge nini ezali ko continuer mawa pe pasi. Soki Kongo yango tokotonga yango boye oyo bozolo ba ete molobeleli ya peuple yango bino bozolo ba Tshisekedi nde molobeleli mais azali kokosa lisusu ba peuple yango to ebite soki libération yango ya Congo ezali libération po ete ezali libération oyo bino bolingi boya kotia na mboka na biso to bolingi boya lisusu kozwa biso en otage ndenge bozwaka biso pendant 32 ans na tangu ya Mobutu. Bandeko, est-ce que ezali na sens penza kokosa kanga ete yo moto ozali malade mais soko yebisi baduke non ayetango mosusu kozwa ba traitement ekosala nini? Congolais koma kokosa makambo mosusu na oyo akoki kokosa te jusqu'à ce que Tshisekedi aza koyebisa baduke non nayaki yango na mpona sécurité na ngai ale batindelinga voiture ya blindé oyo ezali ya antibal bandeko yo kanisi awa na Belgique. Soki kuta ezalaki na Congo, tolobi ke ba Belge bake ko protéger kuna na Congo po balobi tango mosusu mobule ezali tokondima. Mais na Belgique bandeko. Toyebi ba info nyonso yango na tolobi botika nde ba comédie bozali kosala. Bozali kosala ezali ba comédie. Yango na ba peuple congolais tozali koyebisa bino boye. Bobondelaka mingi pona papa Roger, bobondelaka mingi pona ngai mama Rosalie.
bobondelaka pe mingi pona papa Botamba, bobondelaka mingi pona équipe na biso nyonso tu ya Radio Zumel 1000. Po ete bozali kaka na biso oyo ke biso nde bato tokoki kobanda koyebisa bino ba vérité ya bato ya opposition oyo bazali kobomba na CC. Po ete ba radio mosusu oyo ezali na poto ezali kaka wana pona kocouvrir balokuta na bango. Mais tokoyebisa bino ete il faut boyeba yango ba opposant congolais ba komi penza ba comédien na ndenge ya kosakana te. Oyo kuna Chakudia Tshisekedi epozo ba traitement na ye akomi kokosa ete nani président nani Sarkozy abengisi Kagame na Tshisekedi po ete bandeko bomoni siko Chakudia ndenga bimi moto ya lokuta bomoni ndenge bazali kokosa yangana tozali koloba tokondima nani yangana tolobi vaut Joseph Kabila ataza kopesa ba discours te mais misala ezali komona na tolobi bravo po ete ba discours oyo bomoni kaka na ba discours ndenge balokuta na bango ezali kolandana bazali kokosa na makambo mosusu bakoki kokosa te soni ya ndenge wana bande tala kaka na Tshisekedi ndenge aza kokosa opo na sécurité na nga batindeli nga voiture antiballe ye depuis quand abandali na Congo batindela nga ba voiture antiballe ta yaka na Belgique azongaka batindela yango te kaka lelo nde batindeli ba voiture antiballe poni ni balobi ete pona sécurité na ye nani yango akosala ye mabe na kati ya Belgique bomoni ndenge bozali kokosa bandeko bango moko nde mutu bayaki kotala makambo tozali koyebisa bino ezali vrai lokola bazali bato ba stratégie na ndenge ya mabe ya molili bango moko bayaki kotala babi soki ambulance ye ekopesa faux nde yango wana bayaki kosala ke basignale ba autorité belge batindi sikoyo voiture ya sécurité po ekozwa mbala moko ti na hôpital. Bandeko boyo se posaka ba question ebongo sikoyo soki ezalaki likambo ya maladi te oyo bango babandeko banga po ete bato bareve ba trace pona nini bakosaki ba peuple ke to ba combattant bokende kozela ye na hotel asakei orke ye azali na ekaka na kati ya aéroport wana atelemi na vitre oyebi ba vitre filmo ezalaka ete bino bozala na kati boza komona bato na baza libanda mais oyo baza libanda bakomona bino te atelemi na ye wana Tshisekedi ate asiekami na ye wana baza kotala aza kokengedila ti bamoni groupe ya bato ndenge ekendeki bandeko ndenge mpe balobaka ete Congolais misu makasi mwa ndambu ya groupe ya bato batelemaki asista ya munganga lobi te soki oumeli boye mwa ete ifo te okende po ete omona munganga ndenge ezali wana situation eza mobulu yango namoni ete ntango abimaki epesi ye lisusu kanda alingi meme ta kosentir mbote ya oyo bazalaki wana te bandeko bakongole bazoganga ya chichi banini litutu ya ndenge wana yango na momoni ete ntango Kagame ayaki lendi bato mingi bata mingi bazalaki desi na comportement ya Tshisekedi yango na mingi balingaki pa meme ko se déplacer po na kokende baye komona ete Tshisekedi abandeli bango lisusu ba comédie bandeko nzambe azali kaka nzambe mais ndeko tango mosusu obomaka na nzoto pambo ozali koyeba te bino bozali koboma nzoto bozali koloba pona Congo bozali komona pasi mais batu yango bozali kolanda ba opposa yango bazali na makambo na bango misusu na mitema o bazali kokanisa pe bandeko nazali koyebisa bino ya solo oyo ezali vérité po ete bakongole nde lokuta na minute oyo bato ya IDPS epesi mobulu kitopale surtout ntango tosalaki émission to révéler vérité epesi mobulu bazali na discussion makasi kaka na baje na bango kobengana na batelefone aboma moto banini mais toza koyebisa bino ete ezali somo yango namoni ete baforsaki meme Tshisekedi asala interview oyo po ekalme baesprit ya bato mais ndeko boyebaka yango ete Radio Zumel 1000 tozali wana pona bino soki pe biso totombolaki mongongo tosalaka émission na te Tshisekedi pa alingaki etikala kaka na silence basali émission oyo po ete maloba oyo biso tolobaki etamboli na matoi ya bato mpe bato basutuki nde
yango wana omoni ete bake koorganize bainterview mbangu me bandeko bobondelaka mingi mpo na radio Zumel 1000 parce que na poto tozali kaka biso moko oyo ete tozali kolakisa baverité ya baopposant polele po ete bato mingi na poto makambo ya mabe ya baopposant bazali bomba yango mpe bazali kopakola yango mafuta me radio Zumel 1000 tolobaki biso te. Esika ezali tokoloba esika ezali B tokoloba B. Na ntango oyo nakosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso babilili totala ndenge nini Tshisekedi asali interview na asali yango po ete radio Zumel 1000 etombolaki mongongo mpo na koloba ete azalaki na hôpital bandeko soki mpe botali eta na ye awuti mpenza na hôpital azali na moma ya convalescence. bakosa bino te makambo tozali koyebisa bino ezali vrai. Tshakudi alingaki ya kokosa bato ete nani ndenge ezali wana président Sarkozy abengisi bango na Kagame po ete bakende kosolola. Tshakudi apelo kuta ya kosakana te tata aye kosala parti politique na ye parti politique yango bandeko balataka jaune bongo tala siko soko alati elambango ya jaune ya parti politique ndenge alataka alati veste ya jaune bandeko misu pasi. Papa Botamba tiela biso nano ba image totala ndenge nini Tshisekedi azali kokosa na makambo kokosa te bandeko ezali pasi pe mawa. Ba image s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous venez d'arriver. On a assisté un peu à une arrivée chahutée à Zaventem parce que la communauté qui vous attendait au sortir de l'avion n'a pas eu l'occasion de vous voir. Alors il y a eu un petit chahut parce qu'on nous a dit que la sécurité belge vous a enlevé. Qu'en est-il exactement? Contre mon parti. Et ils ont eu l'idée, le souci donc de faire en sorte que pendant mon séjour ici, rien de mauvais ne puisse pas arriver. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé des agents de sécurité rapprochés avec la voiture anti-balle pour me conduire à domicile. Donc. Malheureusement, je le regrette aussi parce que mes compatriotes étaient très nombreux à l'aéroport pour m'accueillir, mais ils n'ont pas pu ni me voir ni m'accueillir et je le regrette beaucoup. Je trouverai le moment de les réunir ensemble pour m'excuser. Et maintenant que dans l'opposition, on se trouve avec plusieurs candidats, nous qui suivions la politique du pays et qui connaissions l'échiquier politique, nous savons que vous êtes les candidats qu'on appelle le candidat du peuple, donc candidat de l'opposition, mais il y en a qui se disent aussi opposants. Je pense à Kamere, qui est opposant depuis l'année dernière. Il y a aussi d'autres, comme Ada Bombole, du MLC, qui a aussi posé sa candidature. Est-ce que cette prolifération des personnes qui se disent opposants pour briguer le seul poste ne vous inquiète-t-il pas? Pas du tout. J'aimerais même qu'il y en ait plus. On a lutté tant d'années pour la démocratie, pour qu'on puisse priver un seul de nos compatriotes qui veut se porter candidat à la présidence de ne pas le faire. Ils peuvent le faire autant qu'ils veulent, mais ça n'a rien à faire avec mon inquiétude ou ma peur, pas du tout, du tout. Je vous dis, je favorise, je sais comment j'ai lutté pour la démocratie au Congo et je veux qu'il y ait encore plus de candidats que ceux que vous venez de citer et ça ne fera absolument rien pour l'opposition, pour moi. On a assisté hier quand M. Kabila a posé sa candidature, il a marché à pied pour dire qu'il est jeune, il a encore plein de vitalité, mais au sortir du bureau de vote, il n'a rien déclaré, comme d'habitude. Est-ce que cette situation de vouloir toujours dire que vous êtes un vieux, que vous ne saurez pas gouverner ce pays, ne vous gêne pas, ne vous attriste pas? Pas du tout, parce que malgré mon âge, j'ai combattu
une des dictatures les plus féroces de l'Afrique, la dictature de Mobutu. Donc, jusqu'au moment où je vous parle, j'ai toujours ma force pour continuer la lutte pour la liberté et la démocratie au Congo. Et ce n'est que les réalités du terrain qui vont venir, qui peuvent démontrer que je reste assez fort, aussi fort qu'avant. Parce que quand on dit cette histoire, ou quand vous dites que Kabila a voulu marcher à pied pour vous montrer qu'il est jeune et tout ça, l'important pour un pays n'est pas que son président montre qu'il est jeune, mais qu'il soit capable de gérer la situation. Et ce jeune-là, je crois qu'il a été un des plus incapables à gérer le Congo pendant 10 ans. Donc ça ne me dit absolument rien du tout. Je sais que vous avez un programme ambitieux de 174 propositions. Et ce sera fastidieux de reprendre toutes les 174 propositions. Mais en 2 mots, je sais que vous martelez souvent sur l'état des droits, vous martelez souvent sur comment vous dites ça, la moralisation de la société congolaise. En 2 mots, vous pouvez expliciter cette pensée. Ah, mais vous avez déjà dit, parce que je ne peux pas dire autre chose en 2 mots que ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire là, c'est fondamental. La moralisation, donc les qualités morales d'un président, c'est absolument essentiel. Beaucoup de gens n'attirent pas leur attention là-dessus, mais moi je crois que c'est essentiel, surtout dans l'Afrique où les pays sont gouvernés de la manière que vous connaissez. Donc l'état de droit, c'est aussi fondamental parce que je sais que pour beaucoup de jeunes chez nous, ils ne savent même pas ce que ça veut dire un état de droit parce que tellement qu'ils ont vécu des années de dictature, ils croient que c'est ça un état. Mais l'état de droit, c'est tout à fait autre chose. C'est le point de départ de tout développement. Il n'y a pas un développement dans un état qui puisse développer sans être un pays de droit, un pays où règne la justice et la bonne gouvernance. Donc, je reste toujours à ces 2 mots-là. Mais si vous me demandez de dire, enfin, disons, des programmes d'urgence que je compte faire quand je serai au pouvoir, exactement. Ça, je vous parlerai au Congo, je parlerai d'abord de la formation d'une vraie armée nationale congolaise, parce qu'elle n'a jamais existé depuis l'indépendance, une vraie police nationale congolaise, parce qu'elle n'a jamais existé non plus depuis l'indépendance. Après ça, je vous dirais qu'il y a un pays aussi vaste que le Congo a toujours posé les grands problèmes de moyens de communication avant de venir au point essentiel qui font que le peuple congolais attend un changement, c'est tous les problèmes concernant l'éducation, la santé et le bien-être social comme l'accès à l'eau potable et à l'électricité. L'accent particulier que nous allons donner sur l'agriculture, parce qu'on a toujours considéré le Congo, bien sûr, comme un pays riche parce qu'il y a des minéraux, mais la plus grande richesse du Congo, je crois que c'est l'agriculture. Nous allons mettre l'accent là-dessus. Voilà un peu de problèmes d'urgence auxquels nous allons tâcher de donner le plus rapidement possible la question pour faire sentir aux Congolais que le changement a commencé. Alors, une dernière question. L'état-major de M. Kabila affirme qu'ils ont un budget de 100 millions de dollars pour battre campagne. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Je ne sais pas si vous avez les moyens conséquents pour concurrencer ces 100 millions de dollars. Oui, mais le tout est de savoir d'où viennent ces 100 millions de dollars. Est-ce que c'est de leur poche pour tout ce qu'ils ont fait avant ou que ça vient de l'État et utiliser les moyens de l'État pour se vanter de faire une bonne campagne? Et je vois que ça devait être une honte pour eux de se vanter sur ce côté-là parce qu'ils savent qu'ils doivent beaucoup à l'État pour avoir volé. On n'a jamais vu depuis l'indépendance un gouvernement qui a volé les deniers de l'État comme le gouvernement Kabila.
Donc moi je crois que c'est plutôt une honte que de se vanter pour posséder 100 millions de dollars pour la campagne. Je vous remercie, Monsieur le Président. Elles ont pour le faire fleurs. Oh là là. Merci beaucoup. Et pourtant, on nous a amené votre fleur hier. On nous a déjà donné beaucoup. Nous sommes déjà servis, merci. Donc, Jenima et Keren. Ah. Merci beaucoup. Bonjour. Ah. Donne un papier. Oh là là, mes amis, merci beaucoup. J'ai écrit avec l'écriture. C'est l'écriture vraiment. Ils ont écrit pour un état de droit au Congo. C'est signé Jenima, Keren et Maman Philo veuve Armand Tungulu. Voilà, c'est tout. Elles ont mis toute leur foi en vous parce que vous représentez pour elles la justice. Très bien. Voilà. Oui. Ah, voilà comment t'as fait. Très bien, oui, il faut le Parce que ce qui est un peu triste, et je crois que c'est bien de le dire ici, de profiter de cette... Merci, papa. Merci, papa. Pour nous avoir ici. Merci beaucoup de la confiance surtout. Comme vous connaissez notre détermination, donc toutes ces choses-là, nous allons les éclaircir au moment où, comme vous dites, même nous allons installer un état d'État. À ce moment-là, même la communauté internationale aura confiance dans la justice congolaise. À ce moment-là, nous pouvons même juger ces cas-là chez nous sans problème. Tout ce que je souhaite maintenant à maman, c'est vraiment beaucoup de bonne chance, beaucoup de courage pour élever quand même les enfants qui restent. Comme leur père est mort, non pas mort personnel, mais pour le pays. Le pays vous le compensera à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Merci, papa. C'est pas comment là, celui qui est avant, tu es frère. Pour que samedi, tellement tu manques qui yo. Maïbi, baïbi, yango. Yango bala bazotungisa fo mona papi na bango. Balingaka ba mona yo pati le fleur oyo babi ekoti na pa na bango fleur o fo apesa o papi na bango. Bayibi ke papa na bango papi azobunda pour la justice à Congo. Toza toujours na sima na yo. Yango omoni toye pa na yo, kotala yo ko pesa yo. bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe kolanda ndenge nini Tshisekedi auti kosala interview moko forcé on ndenge tozali koyebisa bino po ete mobulu ndenge ekotaki kati na bato ya IDPS na bakombata mosusu bango tango kaka monganga libéré alobi ete akende kopema na ndaku baforcé vient en tout cas il faut loba po soki olobi te mobulu fio bakei koluka bango moko ba journaliste na po baya kotuna ye mituna ba interview moko organisé bien préparé pe bakei batali pembeni tokoki kosala nini po epesa mwa kitoko bakei koluka mwasi Armand Tungulu bazwi basombi mwa bafleur bapesi bana na ye balobi ete après bainterview aleboko ya kokota bosala neti bana nde balelaki bamona papi na bango après ale ndenge bayaki wana bayaki mpo bapesa ye bafleur bandeko babilongo moko prépare bandeko mingi bazali kokanisa ete biso tozali na ntango ya deuxième république or ke bazali koyeba teke peuple congolais oyo mitu esi efungwami mpe bazali or mpe batikali na bozoba lokola bakombata mpe bazali
Yangala tozali koyebisa bino bandeko babolingo. Il faut boyeba yango ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ndeko ata soki omoni ete ba opposant bazali kosala makelele ozali koluka solution ya likambo boye ba opposant balobaki vanda kimia po ete na nsima ya bangonga Radio Zumel 1000 ekoya kotalisa soki likambo wana ezali ya solo ou bien soki ezali ya lokuta. Bandeko po moto oyo penza moto azali moto ya mayele andima ete Tshisekedi ndenga ye na poto ayende pona ko traiter makambu ya mboka il faut zala kaka zoba kimbumbulu oyo ndenge balingaki bakosa bino Sarkozy nde mutabengi siye na Kagame oboyeboye bandeko na balokuta na bango o baleve Tshisekedi bandeko nani yango akokende ko enlever penza mutu asa komi na yebo nani pona nini kokosa boye pona nini balokuta ya boye ba peuple congolais vraiment tolamuka yanga tolobi ete bandeko bomoni teke ba opposant oyo bango moko baza komiyokisa soni tango bango bakritikaka président Joseph Kabila tango bango balobaka n'importe quoi mais eloko esalaka biso mawa okomona kaka ba opposant na basalaka makelele kofinga président Kabila babetaka kaka lisusu demi-tour baye lisusu babandi lisusu kokosa kaka bapeuple bazali koloba ete bapeuple biso tolingaka bino mais bazali kokosa lisusu bapeuple yango lelo mbala ya liboso mpenza nazali kokamwa Mobutu kutu andimaka quand même ke azali kobela pe alakisaki yango na miso ya bato mais oyo Tshisekedi bandeko kokefa na likambo maladi na ye moko kokefa bandeko aza kobombela yango nani Tshisekedi maladi obelaka tala maladi moto nyonso to abelaka mais soki ekomi ete ekomi maladi bokomi na kobomba banini bandeko botala kaka mokolo Tshisekedi ayaki botala kaka ata mwasi na ye panike mwasi azobeta miso aza kobanga ke bakota na motuka noki po Tshisekedi ndenge azalaki wana akokaki mpe kokwela bango yango namoni ta bagarde wana ndenge bazalaki pembeni na moma kaka omwa likolo esali nete ciel mokale basimbi ye mbala moko bakotisi maboko na nsa mapeka na ye ale bapore ye mbala moko na kati ya motuka me lokola pe ye mpe ndenge azali na ye kaka moto ya misu makasi asietami tina pembeni ya motuka wa akoti alakei yango na tozali koloba bandeko bapeuple congolais tokosama lisusu te lokuta esi eleki mingi bato yango bazongisi mboka na biso na nsima tolobaka yango Tshisekedi na bato mosusu bango nde moto babomeli biso kaka mboka oyo lelo bazali koya Moïse boye ngai bote soki Tshisekedi azalaki na susi ya mboka bandeko ata na kabeyaka mwanga tolingaki tomona ba Evre ezala ata na Kinshasa tolingaki tomona ba Evre moto ngo bozo kobamba kaka ye kombo ya Moïse kombo monene mais soko luki ba Evre ya tika na kati ya 4 ekwe nyonso tu ya Congo ezali te ata moko alors Moïse yango ya ndenge nini wana ezali bozali kolalisa bato pongi Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais il faut boye bayango ete ba opposant na biso to ba leader ya opposition ya Congo bazali nde koluka kosala fortune na bango bazali pe na souci ya peuple te bazali pe na souci ya mboka te ndeko acte oyo Tshisekedi asalaki mokolo ayaki ngai nazali kopesa bandeko oyo base révolté pe balobi ete balingi na bango lisusu kosupporte ete na pesi bango raison parce que oyo Tshisekedi asali bango ezali sabotage bandeko bato penza baza koganga te kutu balobi ke maladi yango mais bato baza koganga penza président ata koloba ta bonjour baza koloba na o bonjour Tshisekedi litutu wana nyonso motema kaka esalaki epasi mpo nini bato baye kotimbela jeune aye abetaki bandeko eloko wana oyo esalamaki na aéroport nzambe arevele biso penza ndenge ya Tshisekedi bamakambo kaka basalaka mpo na mboka na biso ndenge moko kaka ndenge esalamaki bandeko
aza kokosa peuple. Donc bato aza koloba ete ngai nazali molobeli ya peuple, nazali père de ya démocratie na kati ya Congo, mais tala kaka ndenge ye moko aza kokosa peuple yango. Bandeko za soni nzamba confondre Tshisekedi na ndenge kosakana te. Atelemi si ma vitre badonke bango bakanisaki bakongoli nyonso bakokende. Mais tango ba koyebisa ke babi il faut kende munganga, il faut mona yo bandeko. Bayebi balobi avie forcer kaka forcer tambola bandeko likambo oyo tozali koyebisa bino lisekite batu bakobomisa Tshisekedi avant kaka batu na yo bazali pembeni pe Tshisekedi azali koyeba teke bazali koutiliser na âge na ye, il fallait pas abanda kokota na kati ya bamakambo oyo ezanga tina avie forcer il faut loba banini alors que munganga lobi ke na lingi opema vanda na ndaku na bakisio na pesi opema ale bakomi oste il faut loba kaka tala kaka na interview na ndenge ba makambo utaki ko loba kaka po ete to camoufler ba situation bandeko nazali ko yebisa bino ya solo oyo nyonso tu bozali komona ba makambo ezali ko salama même ba interview ya Tshisekedi ezali na kaka ba scénario ba monter yango bango moko baluki batuya ba journaliste wana po baya kotuna ba mituna pe bango moko bakei babeti de ba raisonner de gauche à droite balobi ndenge ni toko ko sala po ete to bimisa likambo kitoko bakeko luka mosi Armand Tungulu ba sombi ba fleur ba zuba lobi mema na bana mama amemi na bana ye mosi Armand Tungulu pe misu makasi ndogite allez oh non bana babandaki kolela oh papi bandeko Kongola komi lo kuta na poto bana bakende kolela papi Tshisekedi azalaki ba mikolo belebele azoko baluka kozako sala ba tourner na ye mukolo nini bana na yo basi baleli tomo na papi bana ngo ba kolela kaka papi po ete ba monite Tshisekedi siko ndenga ye na moment ya convalescence balubi pe male nde bana ngo ba koluka yo papi wana nyoso to ebi ba je wana makambo bozo sala bo posa bato yo bino na bino kaka ba Mobutu so bozalia mais biso to sito yebi to fungwami nzungu oyo Mobutu akangaka biso na ba Tshisekedi oyo bakangaka biso to sito bima makambo nyonso bokosala ekosimba te balokuta kaka na balokuta bomoni malgré bosali interview mais ozotala kaka ke santé na ya Tshisekedi eza kaka mobulu yanga na toza koloba boza ko continuer kaka kokosa mais oyebi lokuta mosusu ezalaka ko okosi occasion epesameli yo okosi lisusu okosi occasion epesameli yo okosi lisusu okosi lisusu occasion epesameli yo okosi mukolo mosusu ekozala kaka okosi ozozela occasion epesamela mpo luka okosa lisusu pour la deuxième fois ebloke ko oyo oyokaka ete mutu miso eteli mais balokuta na bino boza nango wana mukolo ezali okobloke mais mpo na Tshisekedi esi eblokaki po ete akosi bato o président ntango aye bato mpe babimia na bayebisi ye président ndenge aza na présidence akei na hotel bolanda na hotel aza na hotel bato ya sécurité bamemi ye bandeko nzoka nde président siekami na ye afietami kota ba vitre aza kotala aza koluka mouvement nini bakongole basila po ya luka moya bima bandeko me baye kaka kotimbela ye eloko esalami ekwesi crédibilité ya Tshisekedi bandeko na confiance bato bazalaki na yango epa na ye bato ebele balongoli confiance ata mingi bazali kolinga koloba te me ebele confiance na mitema na bango epa Tshisekedi elongo baye komona ete tozalaki na affaire na aventurier nzambe azali kolakisa biso bilembo azali kolakisa biso basini ya bandeko makambo tozali koloba ata un jour bokoloba mama Rosalie na papa Roger babandaka koloba mais tobandaka kokanisa ete bazali koloba neti bato ya maboma mais tozali koyebisa bino nzambe azali kobimisa bizaleli ya Tshisekedi azali kolakisa biso po ete tomona yango mais bandeko tolobi yango ete biso pe tokolimba te tokoloba tokotia bango contre Miriam Makwanza esika nyonso bazali kolinga kosa peuple tokotelema tokoloba pe tokotia bango contre Miriam Makwanza mama Rosalie na zongseli yo malo bandeko
bolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka papa Roger ndenge auti koloba pe ndenge biso radio Zumel Mil tozali koloba boyebaka ete oyo biso makambo tozali koyebisa bino ezali vrai bandeko ba makambo oyo bato oyo bazali kosala Tshisekedi ya avie forcé kaka loba asala boye babiloko oyo bomoni ndenge Nzambe ayokisi ye soni mokolo ya aéroport bakosi enda asake na hotel bolanda ye bandeko batata minene babandi mbangu bandeko bakoma na hotel eloko te ezali pasi pe mawa bato mingi na minute ndenge tozali koloba confiance ya Tshisekedi ekiti omoni tellement lokuta yango elekaki sika komi ana nazali koseskize banini bandeko ye kutu na aéroport bamoni ye lokola yebi ete ezalaki likambo ya lokuta esali esoni alili tutu azali koya alingi ata kopesa mbote te tala sikoyo ndenge azali kosala eti koyamba bana ya arma azali kopesa bango babisa boye me mwana oyo ya moke agangaki na aéroport oyo agangaki ke ya chichi obeta ye kutu kara mwana wana na mawa Tshisekedi alingi kutata kotala nsima te vert oyo ndenge balobaka ete pasola aza kopasola bandeko po ete komaki likambo ete soki kaka o motu moko ayaki wana ono vie interview banini elingaki ezala somo me ndeko likambo ya maladi basalaka teke olakisa ete yo nde ozali gang Mobutu azalaka nini koloba nini ongai depuis na banda mosala na ngai nano na vanda 24 heures na mbeto hôpital te abandaka koloba yango me mokolo yaka kobeta ye bandeko bomoni ndenge Mobutu akomaka Mobutu azali komona hymne national ezobeta azoyimba Zaïroise soko otali kote ya zolo mwa bamiyoyo ya mai ezobima po ezalaki somo bandeko me likambo ya maladi ezali na yango teke babimaka gank na yango te oloba ete ata ozali moto moko ntango mosusu omoni ke ozali kobela olingi kolakisa na bato te neti yo obelaka oyo babiloko Tshisekedi aza kosala état de santé eza bien te yebisa kaka bato ete bon ndenge ezali wana nasengi na bino na IDPS to s'organiser to luka mwa jeune moko pe akende na baélection no ye état de santé mobulu me azali kaka kolinga me bandeko oyo ndenge tolobi oyebi balokuta mosusu eblokaka okosi me ekomi ete lokuta yango ebloke ndenge nini sikoyo omoni ete baza nanu kokosa ebongo sikoyo tango mosusu sikoyo kuta ezali maladi yango ekomi neti omoni ndenge motuka ezalaka soki ekeyere moko ekangi frère olashe okangi frère olashe okangi frère olashe ekokoma na moma moko boye olingi okanga frère boye mopepe ebimi frère moko otosa ale yo wana piu ndenge moko pe makambo Tshisekedi aza kosala aza kokosa bandeko oyo ya mbala oyo oyo akoloba ete makambo Tshisekedi aza koloba ezali vrai il faut zala kaka zoba soki olobi ete Tshisekedi aye na poto awa mpona konegosie makambo ya Congo il faut zala kaka bolole mpona kokwana babiloko ya boye me bandeko radio Zumel Mil boyebaka ete ekorelate bino bamakambo ya minene pe ndenge ezali wana tosambela kaka na Nzambe po ete abatela biso malamu soki Nzambe penza moto alingi ete biso toyebisaka basango topesaka na basango toyebisaka na bapeuple congolais basango ndenge ezali koleka na kati na bosolo olie ndenge tozali komona na baradio mosusu bakomande kokarese mabe ya baopposant congolais esika mabe ezali bango baza kokarese yango kopesa bainformation lokuta mpona nini likolo ya ba 200 euro bazali kopesa bango ba 100 euro bazali kopesa bango me biso tolobaki ete bandeko
esika oyo ezali A biso tokoloba A, esika ezali B biso tokoloba B. Pe toyebisi bino bapeple congolais bayeba yango ete bamasolo nyonso to Tshisekedi aza koloba ezali na yango bambata. Verité ezali te, verité ezali kaka ete abelaki asalaki rechute ayaki nde na poto po ete azwa batraitement na ye. Verité ezali yango wana oyo koyoko o Tshisekedi aza koyebisa bino ete oyo Sarkozy abengisaki Tshisekedi oyo mpo banegosie makambo ya lokuta na lokuta. Pe bato yango nyonso tu Nzambe akomi kolakisa bango polele lokuta na lokuta. Moto koloba verité na kati ya bakongolais azali te, kaka lokuta lokuta lokuta. Après bango wana bazali koloba ba français o bato ya mayele, bato ya mayele nde bino kaka balokuta yango nde bomaki Congo, yango nde Congo ezongaki nsima. Lelo mpe bozali koya bolobi nini bapesa bino lisusu Congo bokamba Congo kaka na balokuta ya boye. Bandeko tokosutuka pe tokolela ebele soki tosali keba te. Joseph Kabila c'est l'homme qu'il faut, parce que Joseph Kabila malgré bozali koloba oyo alobaka te, oui ye alta aza koloba te, mais azali kosala misala oyo ezali komonisa mapeple nde azali kolinga ndenge wana. Bino bozali koyena badiscours ebele bamaloba ebele lokuta na lokuta. Tala Tshisekedi yeyo tellement balokuta eleki ebele bomoni makambo ekomeli ye na aéroport. Pe bomoni ete tellement azali kaka na kati na balokuta wana mpona kose camoufle akomi o batindelaki ngai nini ya sécurité mpona protection na ngai yango na voiture wana yaki voiture ya bantibale. Bandeko kala nyonso tu Tshisekedi asala politiki kutu ntango wana Mobutu aza konionga ye na ndenge kosakala te ezalaki nginda batindela ye bamituka ya sécurité na aéroport te na babelge ntango azalaki koya na Belgique. Kaka sikoyo nde na ndenge mboka na biso démocratie ekoti na ndenge te moto nyonso akomi koloba nde babelge batindeli yo motuka mpo na sécurité. Akatuka bamasolo ya lokuta bozali kokosa kaka bapepe yango na mboka na biso ezali kokende liboso te mpo na masolo ya lokuta. Mais biso tolobaki ete esika nyonso tu bolingi kodistraire biso bapeple, biso tokobimisa bino polele mpo na kolakisa bino liboso ya bato bayeba bamakambo bozali kosala. Yango tolobi ete oyo akokroire ke Tshisekedi ayaki mpo anégocier makambo ya Congo ou bien ayaki mpo na makambo na ye personnel wana ezali bozoba. Tshisekedi ayaki état de santé mobulu, ayaki mpo azwa traitement na ye. Verité ezali yango wana. Lokola ayaki deja komi epa monganga bapesi ye bakisi na ye mesana kozwa bapompe yango epesi ye mwa makasi yango na balobi vie forcé sikoyo oloba. Mais bandeko avenir nde ekoloba soki biso ba journaliste ya Radio Zumel Mil tozali kokosa, ou bien soki Tshisekedi nde moto azali na verité, ou bien soki tango mosusu ba peuple ndenge bazali wana bazali kolanda aveuglement, bazali koyeba te esika nini verité ezali. Verité ndenge ezali wana un jour avenir ekolobela biso pe tokoyeba yango pe tokomona yango polele pe tokoyeba soki ngai mama Rosalie ou bien papa Roger biso bato tozali na bosolo, ou bien tango mosusu Tshisekedi nde azali na bosolo mingi ya koleka. Avenir nde ekoyebisa biso. Bandeko babolingo bozalaka bisika bozali na sima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel Mil. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino mobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini